na mati sigana lala o ba dinda kon kama na be ko fana na ale nalali ale bande ko mususu baye bolanda kila ko yebi sabira ke o maza ko le kuna ezali aventure na sina yebi si bango mukroto kutana kina delvo ali general yo ko lala bisusu tuzuka pas bande ko no bas tuzome yani ba mais yo mutema nini ngo bapesa yo ngabi ko nini kasi sireka kate ngabi nazola nan bon tal general yaza ko sineka ka d'ailleurs landa na malam d'ailleurs to suto yo kani déjà bana papa mfumbanza bazali muke bino uzali kaka sisi bana ya gombe tozali nini ya mukoto pe baza muke sikoto ko isolé o bazocha matata to lo bango comme ça to yokani kaka alors ya si moi ne calcule la chaise spirituelle biso to ko zala badze o muso to ko balancer bango bomba na lobe de oyo vote oyo beni noi likambo yawe e comité vote bon na de bon kita katina za kuya sikapongezo bundisana bokita oyo pesinga d'abord kanda ya kumone pe aji na biso batata bayoki pasi boye sikali kambo na bango ya kitoko boye pona sagesse maturité spirituelle ezali pe topotana boye entre temps bato bazozela libanda nalobi bon naza kuya navandi nabia nakosinye te komi vote figo fio nakosinye te bomba na kiti ye a changé kaka na kiti ya kala ya rouge wala na kwe oyo beki simana ngomeli msuka evanda kina ye aza kutaraka na ye sika papa mbenza lobby boy soki ngai nazali lisusu te bolanda soki nazali lisusu te soki bobimisi likambo oyo ya koloba ete papa Simo Kimbangu yende chef spirituel soki bandeko mususu baboyi botika bango bomba ya muwe batakana kanango te yani bote lia mela lata elamba meli loba kobebisa te soki baye donc biso to ye papa mbenza na solo balobi ete oyo batiki papa Simo Kimbangu nde ye chef spirituel soki biso nyonso toboyi batika biso wana ezali etumbu te esiko bazali wapi bomba bazali wapi tala likambo monene na maloba moko oya kolobe te toponaki ye biso toponaki ye te mais batata batikalaki kopona ye na ntango batie ye nde bitumba ekweyaka te donc na mokuse tobundisaki tata molimo mosantu yani koy te voilà tolobi bon sika nini tokiti na kiti na vandi asika papa abengi ngai lisusu alobi papa zako ngai naza koyebiso boye sika sikoyo kamata nkasa sinye kaka makambo nyonso makambo nyonso se nini seta tata asialekaki deja oyo nyonso ezali sikoyo pamba tala nkokoso bandeko bakomi na yango nalobi na sinye lelo ayebisika ndenge bwana setare me na sinye ale pesa soko tali na nkasa na ngai sinaki nani ezalaka ndenge wana te natikaka na gratte mpona rand natika kwa ale termine ala minute tala bolole bake kozwa bilambo bomonaka wa uniforme
toyede sika utakate obolata uniforme tokota na kinlongo comme ça bato nyonso bamone ke toza de sika moko bomba nabila kokota kinlongo te ngana kokene kinlongo takota na kinlongo tena karona kokene te po bolobi tokene na kinlongo tokene sani oh yo general tokota na kinlongo tokota na kinlongo bon oh ngai tina ko présenter papa Chara lobi ngai le na ko présenter yaya yo ko présenter yaya nabi c'est tout à fait normal yo zalindeko siko koloba nini mena koloba ete batata balobe chef spirituel ezali papa Simon Kimbangu Kiangala nabi sonyos d'accord tokei azwi micro tokamati kuluta na biso mobali toke liboso biso nyonso tu toko seconde ye bolandaki nsima nango o totyeye eleki de yo papa Char yo makambo nini olobi na television abi nalobi nini ngabi yo olobi biso batotyeye erreur ngabi abe ça va nous coûter cher bomba ngabi ça va nous coûter cher parce que quand ça va passer na bamédia interprétation kozala mabe tala esika tokomi wana eyali mise au point mpona kolakisa ete biso te batotyaki ye mais plutôt tokontestaki maloba batata batikaki ete ye nde moto azali chef spirituel ya église Kimbangu tokani totyaki ete me toswanaki pamba te mpona nini ye ngai te tokani donc kuna koswana ezala mbala mosusu bakombo na kolela bato na maloba na kobimisango